Toi un exemple Mbappé ça ya nyoka exemple Mbappé ça ya aigle et donc lobby boketu oyo mboka ya ndenge nini au peuple ndenge nini hein na banzela mutu nyonso te il faut Messi pona bakuluna donc na munoko na biso kuluna eleki na malaria na succès na bakombo to yebi ba malaria na nzala tara na Congo na kombo eloba maka mingi e nzala après nzala kuluna donc et soit 4e position Nzambe pour na Congo eza Nzambe après Nzambe nzala après nzala kuluna donc ndenge na Congo kombo eloba maka presque chaque jour na Congo Nzambe kaka hein tala mutu vraiment zui 3 machettes na ba ajuster na ba tala et na bateau ba portaka bango main fort na mboka oyo baza bato ba portaka bakulu na main forte baza na bango za ajuster a moni bena mutoye 3 lichettes autour na nanu te o sa nango nini 3 machettes baba soudé et puis ba mêler yango eloko bongo na mutu et ça la mutu ndenge nini na mukongo dernièrement awa na ngiringiri tala niveau bakulu balobi King France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien King France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nous avons la personne à mon master mo sala na émission trop bien Yannick Wenge la Yannick Wenge yonde makam King France Télévision ne makam sala ne makam mbote na bino balandi ya King France Télévision balandi ya King France Télévision ya monde entier toyebi ba Congoman ba Congolais baza vraiment partout na monde ba mbote na bino yango yo King France epesi bino vraiment dimanche la munde ka tolobaka moko ya zomi oyo DG du groupe to bengaka Yannick Wenge le DG du groupe 12 fois maître azwa initiative ya recréer loko yo po ezala pona intérêt ya ba Congoman balandi nyonso ya King France lelo toza na émission analyse plus vérité juste na panza fuite encore na kati ya émission ya lelo toko découvrir vraiment mingi na émission ya lelo balobi Congo nde mboka ya bakoko Congo pe Kinshasa nde makambo kini nde makambo yango na tozwa même idée ya King France pona pambate lelo bandeko tokolobela mwa moke likambo ya justice ya Congo to sala la analyse elongo na bino ba Congoman po tozui ba appel partout na monde na ndenge ya mokete vraiment à propos ya ba makambo toza komona na mboka na biso Congo parlons un peu Constant Mutamba ministre ya justice o babengaka Pitbull ministre ya justice docteur ya justice o alobi lelo na memi du piron lelo na memi o esengeli ba matos pena ya ba minganga po na traité justice ya Congo. Parlons un peu à propos ya bakuluna na habité bana ya Congo partout dans le monde entier bozolanda boyebi situation o eza ko se passer na mboka na biso actuel. Il y a quelques mois passés à Bolanda qui invasion oyo esalamaki na prison ya Makala dans sur Bolanda qui pesa qui vraiment pas si mutu moko alaki na esengote po ba oyo bakufaki eza moko ya bandeko na biso vraiment esalaki propreté. Après évasion wana ministre na biso justice Constant Mutamba boyebi évasion salama ya zalate sur place na Kinshasa alaki libanda ya Kinshasa après koya na ye akitaki na mabela sali Constant kaka ndenge ya lara boyebi directeur à prison tout la mwisi ya azalaka so na mboka oyo te ba interpella ki ba oyo esengela ki ba interpeller ba komaki ba se justifia ki ministre na biso justice Pitbull to bengaka docteur ya justice azwaki idée ya koluka kobimisa bakuluna biso tout toalaki surpris biso nyonso na mboka toalaki surpris ya komona non première fois na histoire ya Congo eloko ya bongo esalema si lelo toalaka émotionné
toalaka na équation toyeba eloko ya koloba te na réflexe oyo constant azwa idée oyo azwa eyebi kaka ye tant que ministre de la justice wana eza domaine na ye donc babi beta kuma na pavillon na yo donc mutu na mutu aosala boulot na ministère oyo ye azali mokonzi tozongi toyebi idée na ye te mais oyo esalaki pasi komona idée oyo azwaki mais to ya kulu na soki alaki na 20 en tout cas toyebi te toyebi te bato bakoloba lelo na Kinshasa commune nino bango bavandi oyo torchon méchant kuluna donc au senti pena ba petu wana ba ndoki wana ba bandi wana bazangi donc au contraire kuluna lisusu ya tembe na ndenga mukete na mboka oyo kuluna na ndenga mukete donc insécurité totale na ndenga ya mukete ndeko ba mère batu ba romer koloba donc ezaku likambo ya robomba te po ezali chaîne ya vérité tosimbaka oyo esengeli tosimba pona intérêt ya ba congolais ndeka to prometa bino esalaki vraiment propre te ba mama ba papa ba koma koleka yana ba émission misu ba salaki ba micro baladeur ezoleka ba imboka misusu ba politicien misu ba osalela ngo tya ba débat ba oleka leka na ba chaîne à propos ya loko na do esalaki pasi donc mutu moko emaki te par après to kotala non eloko wana lorole mati ndongomba na ndenge ya mukete nde constatalaki nakomi insulté nakomi insulté donc partout bakomi kolobela constant nasala nini nde azwaki idée oye azui o mutu nyonso ayebi na minute oyo condamné mort na bakuluna alobi oyo abomi na épée yepe bakoboma ye na épée obomi na munduki yope bakoboma na munduki toalaki na mboka oyo eleki mwa bambula na régime ya China rambo bino tu boyebi opération Likofi boyokaki opération Likofi bon tozonga tosa mwa analyse mukie na eloko kande toloba opération Likofi et apportaki un plus ba congolais to la ba hypocrite te eloko wana tolobaka na banzela mutu nyonso amirmiraka mutu tout azo mirmire na ndenga mukete non il fallait opération Likofi zonga to alaki bien oyo aloba opération Likofi te à Luvunu donc 80% ya ba Kongomano okebite 90 ya ba kinoa o ba vivre na kati ya Kinshasa ba o ba ozalaka ba victime don na munoko na biso tout nanga don na milongo lite nanga na lobaka yango opération Likofi fake zonga nango nga na lobaka yango donc ezate que non hypocrisie te ba politicien na batika ba biloko wana on comprend ba politicien na biso ba député batika ba biloko siko yango nde toyeba bato ya maele na mboka na biso eloko ya muketo ko maîtriser situation wana te neti situation ya insécurité na Kinshasa o loba na kina tambola à l'aise lungu lukuta donc na Kinshasa mota tambola à l'aise azate donc na Kinshasa tomo vivre na insécurité totale neti na minute tozoloba total après mayele après yemoko ministre de la justice a lobby loi o azui pona bakuluna totala ba mikolero ya ndenge nini tokozalela na mboka oyo tozongi batu mususu baza contre batu mususu tozoka baza contre initiative oyo ministre de la justice azui entre-temps na cité na banzela biso toi wa ya la rara to koma na ben sécurité mais il faut qu'il pesa mayele oyo nini bakokai ko arrêter hémorragie oyo ya bakuluna na mboka oyo constat tali opération Likofi et apportaki un plus balanda kaka eloko pona Congo soki otie eloko ya bobangi te eloko ya po makala bayebi ke prison makala batia bangenga babulu batia ba prison baluzumu ba prison ndenge na ndenge bayokaka te on comprend na opération Likofi l'air ba monaki Célestin Kanyama comme ko boma bino tout bomona na Kinshasa to komaki bien po bakuluna ba bandi c'est des criminels donc bango ba bomaka donc ba batu te ba rozola bango mesure ya pété na nga na aimé yango pe ba congolais o ba benga vraiment félicitations na nga pe na ba congolais belé ba lobi non Constant Mutamba eloko lobby c'est bon. Et ça vraiment bien na aimé. Bravo Constant Mutamba na eloko po muta osimba machete. Mutazo kata mutu samawa.
Moutazo bota batiki ba orpheline combien? Batiki batu ba malheureux. Donc tala ba tapage au bango ba salara. Surtout ba commune est enclavé dont la police est à la raté. Batu ba mona ba makambu to landa na ba TV. Tozo landa ba biloko ezoleka na mboka oh non. Ba belge o ba allemand o biso ba américain donc aucun ngambu ba kati ti na niveau do senti bazo boma mutu lokola nyama siko bato bongo bino bolingi bazola bango mesira pété tala vraiment Congo tala makambo elekaka na mboka o makambo elekaka na mboka na biso mo donc au mona tozonga rata babi nyoka la nyama mabe mais toi la un exemple ba pesa ya nyoka exemple ba pesa ya aigle et donc lobby bokechu oyo mboka ya ndenge nini au peuple ndenge nini hein na banzela mutu nyonso ate il faut messi pona bakuluna donc na munoko na biso kuluna elekina malaria na succès na ba kombo to yebi ba malaria na nzala taka na Congo na kombo eloba maka mingi e nzala après nzala kuluna kuluna donc ezwa 4e position nzambe pona Congo eza nzambe après nzambe nzala après nzala kuluna donc ndenge na Congo kombo eloba maka presque chaque jour na Congo nzambe kaka vous comprenez nzala kuluna kombo eloba maka na Congo siko batu ya bongo hein baobanga nanu muta simbi arme te ale bazola bango mesure pété constant mutamba ça va batu balobi c'est bon hein azui idée ya bien obomi na mbeli bakoboma na po bango baoboma sans pitié vous comprenez tozonga nanu na ba mama na ba papa o ba na bandaku d'autre part biso pe to pesa pasi na petit peuple tozo sungana te tout le monde il y a des gens oyo ba benga kutu ba petit wana na ba téléphone te Teresa mabe boya te tala boza ko sa basala ga likopana ndokite bo basala ga liko eza eloko eko kola na mboka oyo te ki banditisme ya niveau oyo tozo vivre na mboka 5 ou 6 ans après mais ba kuluna bazo ba arme toza sko ndenge nini tala ba botola dia ba policier ba arme siko to banga nini ba nini loi wana c'est bon loi wana eza bien pour les moutons ba na krati so bazwinga na ke kufa bako banga constant mutamba c'est bon c'est bon na eloko vraiment ozui mais ebele pe bako mi côté les mais là non yango netinga na intérêt moko na kuluna te elobaki père na biso moko bengaki depuis Dublin abi non papa en tout cas ça va une émission totaire au sala habité ça va vraiment donc bato ebele ba emaki hein yango to lo ba première fois vraiment au landa biso hein collègue c'est loko te quoi luka s'abonner vraiment massivement hein beau partager donc ça juste pour l'intérêt ba Congoman hein bobenga so remarque ali ya kosala mais à propos ya makambo ya bakuluna na limite remarque ezala mutu tout a rencontré loko oyo aza ennemi ya Congo koba boboko le loko baboko la eloko ya malamu baboko la eloko ya malamu donc jeunesse a lelo eloko ememi hein ezande kuluna donc na rolo ba compagnie ya kolongola to ya chômage oyo génération poni ezande yango ezande kuluna donc cop donc ndenge maele yaki ya ba moto moi vent moko non ekende po moto edaka ale siko elongo na vent na ya moto ale siko te entreprise ni toko sala pour na jeunesse a Congo to mi créer kuluna eza propreté ba mama bo benda bana na bino matoi ba mama oyo ba la kayebi ke mwana salaka bo sous autorité likola mwana te mwana loba donc eza sorcellerie ba petwana tala na batu ba ozwa nyau makila nyau batena gene bameli tala makila ya nyau batie pena agene bameli mutu azwi 3 tala mutu vraiment azwi 3 machettes na ba ajuster na ba tala et na bateau ba portaka bango main fort na mboka oyo baza bateau ba portaka bakulu na main forte baza na bango za ajuster amoni vena mutu 3 lichettes autour na nanu te osala ngo nini 3 machettes baba soudé et puis ba mêler yango eloko bongo na mutu et ça la mutu ndenge nini na mukongo
dernièrement awa na ngiringiri tala niveau bakulu na bakoma su donc bakomi su ko influencer na ba policier bakulu na bakomi association na ba policier bato bino bo préféré bo coopérer boti kokota na ngiringiri dernièrement awa mais il faut yoka tapage bakoti na 1h du matin bien ba policier bien ba machette mais il faut yoka ba makambo basali bakoti ba buki ba porto ezalaki ya mabaya na ba machette na ba brique ba kangi ba porto mususu yalaki ya ba porte dure wana vraiment ya métal ba porte métallique ba kangi bango ba kadena o bango mo ba yaki nango batu bazoganga na lupango et juste na elenge ça na veni kenge si je me trompe pas na ngiringi na direction ya elenge ça et puis Khartoum bakota babuka baviola bakata batu na degré moko donc epesa pasi ya mukete milelo na ndenga ya mukete Kin France to kwea tozwa ba témoignage bolanda ba témoignage siko ba biloko ya bongo ba bishara ba biloko ya bongo donc ekomi direction ya Sosa koloba kutu te direction ya Sosa na commune ya Bumbu babengaki biso to koyaki mais nani azolela te babi te 6 personnes na biso ba Congomani tozonga nanu tozonga no tolobela no moi muke 6 personnes bazoki misa 4 avenue Mobimba est normal to porter main fort na ministre de justice donc eza juste pour l'intérêt na biso surtout soki eloko ane salami na ba avenue ezala bien lutte contre Kuluna donc abala Kuluna bo telemi penza na aveni bomoni ba Kuluna ba obunda batu ba telemi on dirait baza plutôt ko tala match lelo koma bongo donc au moins vraiment ba Kuluna ba obunda batu ba telemi oh à l'époque Kuluna alaki deke bo po alaki loko somo mais to komo mesana nango à l'époque na oyeba na yolo soki Kuluna non muto ozalate ba porte mapango kokanga mais lelo Kuluna ebundama batu batelemi baobeta maboko bana misu baopesa bango babiloko donc batu pe batelemi pa Kuluna bundami basilisi bakimi quelques minutes au monde bango na bazonga le bakangi ba innocent na idée eza bien yango na loba eza bien mais il faut siko ko yungula ko tamiser po ba Kuluna ba ebani tolobi te o tout borokanga condamné à mort pour ba compte à rendre ali yana ba petit et belé bazwaka na monde wana misu bala ba innocent na lobité oyo bazwizi wana ba innocent mais et belé oh ba telemaka parfois bala ba innocent et belé ba oyo ko ya ba victime donc autant na ba tamiser moi idée ana eza idée moko bien mais ko tamiser après ko zwa ko interpeller ko luka ko tuna nini ben info yali oh ba tuna ka oh boyebi ba système wana nde vraiment eza bien na moni ba signaler biso na niveau ya régie minute komi ya kotanga kande na bisaki bino moi liloba to ko zwa ba Congoman to soutenir chef de l'état to soutenir ministre na biso ya justice lelo soki to longi Kuluna eza moko ya réussite na mboka na biso po eza pe moko ba biloko eza ko handicapé biso na mboka donc na ko loba ba Congoman bo soutenir chef de l'état bo soutenir ministre de justice bo telema na balabala à propos ya ba Kuluna bomoni ba Kuluna ko telemela et osala biso moi bien moi moko ezanga kate mi balé po yango nde esalara grand prêtre maire depuis ba South Africa ya yango wana na yebi kezuma mikolo mama Pierrette batela bana vraiment ba coup de chapeau grand prêtre maire kalate na yebi o ya moi tour ka ndenge ya la ratara otika kini kala maire donc ya yo vraiment yango wana le grand prêtre Mobali le cité de Brunei Papa Wenge Valère yango wana grand prêtre maire numéro 1 à ba maman Ariette Bosonga Redi Wenge Odeni Lola mère Amich Glorsen et puis bébé Berekia yango wana Patience Ama chef Brandi Tondo depuis na Ipak ba mbote vraiment sœur Mireille famille Lola nyonso ya bino yango wana merci tokutani na nouveau numéro balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision nde makam chaîne moko ya kanda aïe balobi biso toloba mingi musala nde makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge
Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais Nous avons la personne mon Master Mobo sala na émission trop bien. Yannick Wenge Yannick Wenge yonde makambo. King France Télévision Nde makambo. sala nde makambo.